Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Et voilà, il y a biso si banzi, il y a biso et belemi déjà boyebi nenge to betaka masolo, nenge to panzaka nteke, nenge to sombi kisaka makanisi. Et ça fait quand même plaisir de savoir que vous êtes là, nombreux devant vos postes téléviseurs, vos petits écrans, et là vous nous suivez avec attention soutenue. Merci mesdames et messieurs, parce qu'on était là depuis un moment jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours ensemble. Hein, petit à petit, lentement et sûrement, nous évoluons avec l'allure où vous voulez aller encore plus loin pour voir encore de loin. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans notre surprise, c'est la télé-surprise. Notre rubrique, la télé-surprise. La télé-surprise, moi, je suis manaka oyo to betara liso na kati ya BioNews Télévision. Manaka mako juste la possibilité de ça la star na biso surprise. Mais pendant un bon moment de silence, comprenez, to betaki moi liso la mama epela. To solo la kebele, boye actualité ndenge ezalaki, mama epela na hôpital, mama epela boye, mama epela na Kingabwa. Mais à ma grande surprise, ba beti li solo abino mama epela azarashu na Kingabwa te, mama epela comme na bandal. Voilà pourquoi on a dit non. Na rubrique na biso télé surprise, il faut na qui taper ça la star na nga surprise, to beta li solo, to parler vie privée, professionnelle et sa autre vie. Hormis le théâtre, il y a encore quelque chose où maman est pela exexaka, mais biso ba téléspectateurs, biso ba fan naé to éviter. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on va essayer un peu d'en profiter avec notre émission, avec moi, votre humble simple serviteur Daniel Lebika. To me campé ko solana et to ça la surprise, to betali solo et ça la biso très bien. Voilà, avant de commencer, je dois quand même dire un grand merci à notre Dieu, lui qui nous a permis d'être là depuis ces années-là, bientôt là une année de BioNews Télévision. Et pourquoi pas aussi dire un grand merci à notre sponsor officiel, là c'est FBT Misalane, papa Paul Fikipo, maman Nathalie Fikipo. Donc, Banda Mikole Bele, Bambalia Kailo Moko. Voilà, merci d'être là, scotché, motivé, la Katia BioNews Télévision. Et le grand monsieur et le grand dame, Obazoua, Marapon, au Salam Moussala, qu'on pousse à toujours moi, Nabanwa Kendaliboso, merci. Merci Naba Ope Balinga Daniel Lebika, merci Naba Oyo Basepelana Daniel Lebika, mais au fur et à mesure, bon, on ne comprendre, on n'a pas aussi Pelana Bino Nangai. Voilà, si nous parlons le même langage, avec mon équipe technique, on va faire notre entrée. Question pour nous de faire notre surprise à la star, Mama Epela. On va récupérer tout ce qui est dans le noir, tout ramener avec leur chaussement et tout comprendre qui est le vrai Epela. Je ne sais pas moi, Epela c'est son vrai nom ou Izakaka Nenka Izalaka. Toé bango nakati ya nakanabiso mama Pierrette Moulinga anpe Nadej Bidunga merci Arlette Céline Kilolo maman Sisi merci maman Fifi Mabwani maman Irène Okaninda et Lina Mavinga Agiskas. Tout ça l'entrée hein baba. Tout ça l'entrée na biso toyeba. Comment situation il peut se présenter et s'adapter na biso nango malembe neka ezalaka toko betali solo vraiment malembe et ça la biso vraiment plaisir et plaisir à trop de partout bonne année na bino nyonso au bokota la biso mama Clotilde Motema ya prophète Roland Diango na mwana bango Desta ba gros bisous le vieux Jean-Marie Massassa depuis quelque part tout ça l'entrée na biso neka ezalaka. Maman Epela. Boni. Papa, bonjour. Bien. Ah. Obimi? Non, Obimate, non, ok, église. Ok, église. Mais il n'y a pas de talent. Il faut le benga. Il faut le bengi. Oui, temps de Dieu. Ok, depuis bon siko fa benga te ba téléspectateur BioNews babi ah to seka kala to mona mama na biso mama kokotia la mwamba to sekata mwa mokie yo na habité le fona ça la surprise da quitter la sco bino pe boko bima na habité to bima to ko na église de Loba pa OK prière ah OK comment écoute tu talaga ba bidon ba ji ah OK ça ba ji pétrole wana ah mkuti vena na mama nzambe Nza mona nzambe uzamona nzambe babenga nga nzamba ba mama OK nza mona na ah OK ayebinga utali mama vraiment mais tozo attends quitter au solo la mama Epela te pona ofa to vanda ta muke mais ko lianga petante te na olia to panzaka nteke muke yuza mama na nganga na mwana ezi yango to Epela moto c'est boto qui va parler voilà mon Dieu ah lelo penanza et récemment na ki moment pour na ngana kutabino te embouteillage à Kinshasa oyo mon Dieu aussi on l'attaque déjà donc so ina traîner ga muke
Voilà. Au papa ministre. Papa oyo yende mutabomba biso na kaisa pa place na koma. OK. Papa ngai papa nangi. OK. Ba betaka bakanza film. Oh. Jogo acha sambi na imana. Ah bon? Donc il y a beta pena ba jogo ba betaka bali na. Donc azapi na muto faut poser l'actualité quoi. Ah bon? Donc bibliothèque vivant. OK. Azana ba journal na ya ba septembre ba journal tanga za jogo ana onda azana. Voilà, on va prendre le temps. On va en profiter avec notre papa pour comprendre un peu l'histoire parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme si les jeunes garçons, les jeunes filles bah vraiment quoi histoire et nous sommes emportés dans l'actualité à l'élo et l'actualité moi est un peu banale. Or qu'il faut prendre récupérer des matières na bateau ba viva ou ba viva ba situation là et ça la peut bénéfique pour nous parce que histoire ils ont kufa. Oui, histoire ils ont kufa. Tanga ko beta bale ninga ibisa ngai. Pa beta langa masolo ne trop vanda trop solo. Na mukuna président mukuna za simbele god sak na ya Adidas. Ah bon? Yé a simbele ye jogo. Mukuna simbele ya. Ouais. Vraiment histoire le quoi biso to ngoye bango to yeba to yebisa bana bisoni. OK, lobby va préparer ngo lelo. Et là, on a lobby, au gros, sur le lobby, il faut sur le lobby pour l'attendre lobby. On va en profiter avec notre papa. Merci. OK. OK. Merci. Et puis la moto. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là déjà. Nenga ezalaka na nenga ya surprise et ça fait quand même plaisir ya kutana maman et puis la lisusu. Donc il y a une maman abi mais donner tous ces quatre canards pour ça na mon appel maman kokotia la maman ya bino na ça l'effort depuis comment bien maman kokotia la maman comment loi référence et ça la onde nini et ça l'onde nini ton voyez na ça lui nous répare bien bon ça nous coffre bien ali bo jusqu'au référence à mon PC comme moi maman kokotia la maman et bon ma bango mabe bon ce que on na ça bon marmelade pai yoka kombo marmelade ya pai donc non c'est bon marmelade on a pour nous déjeuner na quoi OK ay maman mais dès qu'on bête d'aller sur le bout qui n'a pas mutungi si faut pas tout na po ba yeba te ça ba recette mo ya bien ça ba biloko moko ya komila na on va déjeuner puis ça va énergie quand ya pai on a pas même avocat tout filtrer on tout jus na on tout saler yango ba biloko na tout mais apparemment il y a mingi bio pourquoi pour bio les o garder vie bio pendant des eaux garder vie pendant on a commissaire Nzambe ya liloba prophète Konde ningi a perception initiative o ya kulia ka ba fay kulia ba missionité quand à moi na mona ngeza biza ko regenir encore oui pour ba to bazolia misuni bazokene na ba mort pour ba olia ba formol biso ba to olia ba fay to okena ba faire. Je comprends la différence donc entre les formol et le fer. Donc biso ba ta ba faire tout ça ba faire ba to ba ba formol ba okena ba mort. Donc ils a pas si so ba comprendre à l'avenir vraiment ba to ba otika ko lia ba biloko wana ba kolanda biso ba rejoindre biso ça bien. Voilà. Merci beaucoup bon biso ko toujours ya se présenter biso Bionews télévision chaîne Oyayo voilà les prix depuis Bionews ça maintenant nous les gars na télé c'est possible on avait la bête là mental mais apparemment tout tiki ba belé maman totiki mabele mamete totiki yango te po talaka kuna ndi ba biezo bima trop ba bilangiza kuna chaque fois tobeta ba tout ko kitala malheureusement ba mbula onde ezo sake eboma biso ba plan mais mabele mameza na moi repos na ngwele koto to ina ka to pe maintenant tara ko wita na maladie faut ko pe maintenant ko changer cerveau. OK yango moni to longwe na kingabwa na terre promise mabele mamé donc to ina ko katanga banda babi banda séparé mais nga mona nga banda séparé te pour nebi que non limité séparé pour la limiter toi na tour fait toi na boulevard toi na quartier présidentiel na banda là ils a la barre na base mais okimi déjà limité na banda là non tikino au territoire fait le tikino soye est-ce qu'on a banda tenaye na banda na biso tenaye na banda ka pour na système
Vous comprenez? Mais ma belle Zayanga. Na obo santé na honneur parce que na mona Tour Eiffel te na mona l'autre. Donc, il mettait les Arabes Paris. Oui, il mettait c'est Paris. Ah, la Tour Eiffel. Toi na Tour Eiffel, tu as na boulevard, tu as na quartier présidentiel, tu as na quartier résidentiel, quartier résidentiel, quartier résidentiel na quartier industriel. Donc les gens na limité. Donc ana banda les gens la bar na basi. OK. Voilà. Donc directement photo longo la bandale c'est Paris. Non, bandale c'est pas Paris. Vous contredit na venanga Francis Kalombo. Te Francis Kalombo aloba bandale c'est Paris par rapport na imo ninga yebeli pour nga vraiment en tout cas il y a Francis Kalombo bandale c'est pas Paris. Donc bandale aussi trop de stress. OK. Vous comprenez hein? Tala courir à la tête. Bandale na journée boy. Mais le wana ne aux réseau parce que na ngambo on a bien na mame na depuis na yaki depuis temps tina zongi courant au lion pena fili mais à courir ça tétane tout transpirer donc bandale stress. Voilà, bandale stress. Ouais. Non Paris. Et voilà mes dames, je suis déjà avec la star Mama et puis la moto. Le lot to pe sama moto moké par rapport à histoire to beta moi li solo moké et le lot na baki na oya vraiment to panzante que to parler sa vie privée, sa vie professionnelle et autre vie par rapport toujours il y a ba rubrique na biso ndenge to tambusa kango. Donc nous essayons toujours de parler de ba vie privée, ba vie professionnelle par rapport à Moussala et to le bilape na vie autrement neto beta li solo. Voilà pourquoi le lot na sali choix na beta moi nteke da panza yango na mama epela depuis tukutanga lelo depuis tozali na mbete hôpital lelo esengomingi komona pe mama epela comprendre moi tour nga yende prai on a évité motivation après maladie et tout avant maladie ni motivation et okendara papa Konde Dominique je sais pas ils ont motivation parce qu'après malade avant maladie. Avant maladie déjà azala papa azala déjà prophète Konde Paul Dominique Batunyo surtout bayebi ki wana prophète mama epela. OK. Prophète Konde Paul Dominique ngana benga kay bongo depuis donc depuis 2000 depuis 2001. On azaka déjà na liloba na Nzambe. Donc tu ibana de yakala aza prophète oyo nazala déjà na kati église na priaka. Ngana ibsa combien de fois que non on na zo na kati église. Naza ouais Nzambe mwana Nzambe o Nzambe ayebinga soki Nzambe ayebinga te na ndenge na bela ka ba makambo ko milanga na vindi na za suste donc so nazo vivre sous sungulu ya Nzambe na mawa Nzambe po Nzambe ayebinga pi po na zanga mwana naye. Donc on se connaît. Donc ya yebinga ngapi na yebi ke papa na ngazali. Voilà. Donc kokende na église ezali initiative na banyo mukie na église catholique nazaki déjà ya mobateli encadreur nazui don ya kozala comédien na kati ya église. Voilà. Donc na bandi vie église le tena risquera kutre kende na couvent ma sœur. OK. Parce que yokola à la mwamba. Non, à la mwamba ils ont ka formation. Ils ont formation na kati église pour ba sango bazala koya ko pesa ba ma sœur bazala koya ko pesa biso ba journée zala kozala wana ba yango bazala ko pesa biso ba biloko wana. Donc ba formation wana ba pesa biso ba formation au savon, au la miel na citron. Donc biloko belé vraiment on a bénéficié pas basango na église catholique. Donc à partir église ndé maman epela o abima boyebi ceux qui zaki église timba msundi ngana zala femme commerçante ngana zala mbamsusu bon sang. Mais c'était les parents. Les parents ni mutu ba ramena que une église, tu zaki ambiance ya kokola ndenge za la boké catholique tourner zara que nos maison mère, ba parents ni son papa, maman, les autres grands ou grandes sœurs ni ba zaki na libota non? Non, ils allaient qui vraiment na libota enseignement ya papa na maman. Papa zaki kumu asimbaka pe na simasango. Maman zalaki ba kolitisko ya papa. Maman zalaki maman régionale, maman légionnaire. Nina ki na on a tonalité maman pe la voilà. Vous comprenez ngai pour na maison de na berer. Donc maman zaki maman régionnaire, ngai na zalaki Jean 10 mobateli mola mon pâté. Maman pe la zaki de mobateli kala na kati église catholique depuis donc na bandi koyeba kotanga français na lingala na bible na kati ya église catholique na zaki pe côté les maliboso ya batu côté ya ko évangéliser bana de 0 à 5 ans ceux qui bana bakokisi 10 ans âge ya kokota na malonga pesi bango kuna dans biso zaki sous
sous commission ya catéchisme. Voilà. Donc tous les peine na kati na bonzambe banda bomwana. O ka nzamba ebinga banda bomwana donc. Mais comment est née votre comédie? C'était comment? Parce que à l'église tu les faisais au salango Isaki un peu na ndenge moko Isaki orienté mais comédie wana. Et botamende. Kasi na nzambe pa nzambe blo nyonso te yaka na ngoti ebotamaki kuna po tozosala ba passion du Christ tozosala ba soki Yesu abotamaki sitoki ba jour Noël boye peut-être nga na jour la Maria donc toujours jouer ngo alors kuna kutu na église nazaki na comédie makasi koleka ndenge nazai pela aujourd'hui parce que kuna nazai ko beta 5 tonalités nazo beta Kiaka Chuluba Kimongo lingala congolais à Brazzaville. Omoni donc 5 wana tout nazaki nango mais na exploiter kamoko donc ezaki penate soki nazolo balokwa nazolo baboy naza mongo naza mongo nazolo belablo na kimongo ou bien ndengi bato mususu bakanisaka te biso tuzali bana ya mboka wana ezali na tonante ya bayaka ya bato bandondo donc ezalaki facilement pona opare yango nazalaki koluba yango très bien wana baza kobela ngai mama Mandelene po ezalaki na kati église donc naza kosala na nyonso tout à la fois wana na bakongo eloko mosusu eta moni bamongo nde bazaka Bretagne aningi kaka yazala tika nani boye bankana na nga bato tu bayibi te nga na ali Brazzaville nga na vai na Brazzaville na yaka tout le temps na Congo Kisasa non pona nani kaka ko visiter bino bankana na nga bon wani za tonalité ya Brazzavilloise donc nazaki na ba don wana parce que nazaki kokangamana nzambe lokwa nzambe apesa ba don ozo senga yango ni koma kingai vraiment epela lelo nyonso tu bosepelaka na ye comédie na makasi quoi na force te et puis quand je parle je force rien donc ça vient donc et comment na makila en fait si on a comprendre ba tonalité nyonso salaka et ça on apprendra en côté nulle part comme ça. Oui. Mais tu t'es inspiré à qui? Mais à Dieu. Tonalité. Si il y a des langue tout français, anglais. Peut-être il y a qui na mutu moko boye, otali mutu ninga lobela ko bina memelango boye. En tout cas non. En tout cas non. Donc il faut dire que maman bo bandu sala ba. On a bandu sala ba on a mekana tonalité o na mekiango. Donc na yomo na ki yomo kaka ne. Na moko kaka. Il y avait personne ou a motivé qui yo. Non, papa azaki pe mukete la moko boye, azaki ko parler presque ba langue belé. OK. Azaki ko parler ba langue belé. Azaki bazaki ko louer. Papa que son âme repose en paix. Papa Ignace Onomanga woko yamba ya kuba o bayibi papa moka mukete papa bopeto. Azaki soki bayibi biso ba saki ba loso ba savon ba huile ba pesa biso na enveloppe ba zuier aki koloba na libala mo songolo. OK. Ayibi ata famille te kinzonzi wana donc tellement zaki koloba bien et donc c'est un bon parleur. Un bon parleur voilà. Yende mtazaki peut-être akoma ba na Swahili. Maza mutetela. Donc tu éviter ceux qui ba descendant na e kaka nde yango na zomona biso pe tozana makila na e. Donc très facile quoi. Il faut s'adapter à bleu qu'on a. Mais la famille n'est bobotami même élargie ou restreinte. Est-ce que ils ont un mot copé à ça la comédie? Non, c'est moi le premier. Non, il y en a. Donc on sali yango bongo après s'adapter OK. Ils ont battu musupe na kata famille balandi lokolo. Ezaki na moi bana mibali bazaki kolanda lokolo, mama toke. Mais azoko kate pour être star c'est pas facile hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Comment t'as maintenir d'être star jusqu'au jour d'aujourd'hui? La star est facilité hein. Vraiment. Ouais. OK pena ko maintenir donc voilà on peut bazo ngaba kangama babanda mais bazo kokate. Mais quand même le temps ya ça bango que izarabo. Bayebi tangu onyoko ma star fotika ba makambu tu banzela tu. Il a ka jalouse. Il y a améliorer on est là comme souci. So sangisi on est là comme souci et bebaka et c'est un raton. Faut se concentrer na yango, il faut se donner na yango pour yango pepe ça o yozoluka. So ko zozongo les bon tantôt plutôt en tout cas il y a autant. OK. Il y a autant au lieu de OK ko ça makambo susu au perdre na batana yo donc comme no peut starter. Voilà au comme on manque à gagner. On manque à gagner comme wa musala mo. On jouera lelo. Lelo bukate. Mais Mame Bella pour yo se retrouver dans le monde art, il joue combien de temps? Déjà l'église on a nazo banda na zaki na mukie. Na zaki déjà na ba 15 à 14 ans nazo jouer na kati église.
naiko bima na église na 1989. De 89 à 2019. Beta machine, c'est qui n'a sali parcours, il y a temps et belé. Oyo na sali pena temps. Comprends? Na zu pena temps, il y a comme star. Avec 29 ans, on a sali na carrière nanga, ils ont facilité. Donc, vous avez expérimenté. Oui, na parcours, na quelqu'un na groupe mongo na lingua la sacaroni théâtre. Et ben na côté. Les wana muyombe gauche azoa ko yiba biso. Ba yiba biso acteur, ba ki tsabiso na groupe muyombe gauche. Tozo ça succès makasi. Na sacaroni. C'était comment muyombe gauche ba alonga na mbinza kuna ye. Azo ya batule ba ya kati. Ba luka acteur o ba yi groupe mo ezana quartier o ba mona ko pépinière disons. OK. Et ba zo ya ko zo acteur ba yi ba ko ko baksa ba plus kuna na ba mouvement na bango. À l'époque, on a on surtout bani lilo bazalaki nanti. Donc ça offert par P na kati groupe muyombe gauche. Non, to kenda été tozai ko boya parce que tozai na encadrement makasi, tozai na metteur en scène moko azai ko travailler na théâtre national ya Yungandu akufa je abomba motema nae. Muli moniza na kimia 10 Ngandu yuyu. OK. Akufa yim tozai ko encadrer biso. Na abe moko azaki na église Saint-Pierre. Encadré biso déjà parti à Lingwala donc tokoko ko kendete pour tous qui bien encadré donc to sali ba groupe wana papa to sepe ba pièce belé pe ipataki na tawana to yeko panzana neza la kaka compréhension ya président na bato bazo encadré biso et simbité to yeko longwa ngana yeko longwa na ikota na minzoto wela wela. OK. C'était ma question. Comment est-ce que vous embrassez le monde, il y a professionnalisme? Parce que tu étais un peu au bas de nos théâtres. C'était bien là avec les abbés, avec les autres, les anoirites, les gizites, ouais, ça va bon, hein? Les gizites, on a anoirites. Mais nga zaki ya mo bate. Likona bango. Nga zaki ya likona bango. Nga na encadré bana. Donc nga zo de 0 à 10 ans. Donc nalati soutien le quoi sango na télé na altar na tangi évangile na expliquer na bana qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Saint-Esprit après tout bana bazonga banda ko après chaque dimanche dans sa bongo na CVB donc nazay pena encadré Jean 10 na catholique ozaki na tana so ce qu'on est sur l'église de réveil titre nous ani l'église de réveil bon titre na ngana habité sur na rosa ma pasteur be ma prophétesse. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, comment on embrasser le monde, on est un professionnalisme, le lot jouer n'a pas grand, le lot groupe Yamuyombe gauche, ça la paix descente, on proposer, on doit Sabino Bokende, le lot ça la paix parcours, le lot au Telengana, au Telengana, ba province, ba nini, au tambola de partout. Comment? Et c'est qui non, c'est là où ils sont. Kasi nzela ngo ezaki kolinga musala ngo te kotika onyo surtout ngana ngai ko sala pour na embrasser art wana le thème art ezaki elengi papa pe me soutient papa zaki ko soutenir ngai de yo ba parents pena bazaki contre musala na yo te non bazaki contre. C'était comment? Avant de y aller, on a question, on a besoin de tout, avant de répondre à la c'était comment tant bah yebi que ça théâtre. Yo proposé bango to bango ne ba proposer qui yo. Na proposé bango te et fait déjà dans sa église bazo beta maboko tozo ya ko répéter tina pa na biso na ndaku bazo sepela poso na matina scène wana ba benga mama Mandelena donc ils boucan. OK. De papa bazo CP là papa peut s'en bon à transport na qui répétition. Ouais donc ceux qui nazo le kana ozo yiba tambour ko yiba pour papa zo silika non j'ai ceux nazo le kana RTNC à l'époque on a na studio mama ngibi papa venir na ko landanga ceux qui na sali tant na voyage singa ce que tu as fait là vraiment c'était long. Nazo landanga pena donc bazaki yango no mo musala mo bien parce que balinga yango. Voilà et tano au longwe na bakiji tout baki ya noiret ba encadrement on sali ba comédie no kuna où est-ce qu'on a monde de professionnalisme. C'était comment ambiance wana akei na yo batu wana na habité za iloko banga parce que ozaki trop da babe kuna kizitu trop wa nzambe shengweli okichilo fwa so kuna kibongote kuna za mote kuna sikoyo bakantangu na embrasser ki professionnalisme na église ko benga ngai mwasi mo Samaria ba bina ngai Galate 5 po nini po na déchaîner ki mba moko na longola ki image onazaki na ya ma sœur na kotisko na monde art na tchetentira jaune na mutu
nati jupe jaune na mokuse nati bodi ya mokuse libumu libanda donc ngana na okene na débarquer tant que star. Oui, donc tant on a koti na minzoto na ezalaki kobina na ndako na zabina bien pour na minzoto senga danse kuna susu na danse na opérette chanter en tout cas ezalaki susu pour na ngai deuxième biloko na obakisa. Dans par comédie on a ebaki na ego eba susu ko yemba opérette na danse pene ko kote susu makasi donc bango peut tellement ba mona kinga na ekina ba fruit na ngai ya talent bazwa kinga mba moko. Donc bah existe écouter donc ngai na eska monte na kende ba singa ote yo to moni yo simba tete donc ngai info no ya donc tant bo talinga kaka fo bozanga mama pour kitoko peso tanga mafuta donc muneno telka mamelo ngo koto mamelo koto Chichi Georgine et on va bien nga Miss Roland. Ouais, dans Roland. On a mis les aïe maintenant qui bouge ni fille ezoloba. Ezosenga, ezopasse na makambo donc. Donc mamelo Roland na kotina minzoto wela tobini pe kanya tona bango na baya gura mbele mondo moko pe vetaki ngazoya wana tozaki na mama daros deuxième promotion deuxième série ya minzoto wa libosote wa mibali tango ba kozongela donc na longwe wana pe minzoto sali suko panzana na ko kina pio bakuba danseuse. OK. Voilà. Wow. Écoute, on a pu beaucoup de danseuses, tout poten na danse na ba joli bébé, ba kamuke beefsteak, ba florette mangen na les florettes mayele, ba na poto lelo, ba lo kilo drummer moi za beta na zaiko patikali boye, donc ba shela mputu, to zaina bango na pu beaucoup ba. Na ba shela donc na Papitex, président Papitex, to zakiwana Dokolos. Voilà. Bien combien de disques pas l'effet Pépé Calais. Bon na bina ki na disque po après liwa na e disque bima penate. OK. Après album oya traki ya Cortel. Donc les loga ki ko bimeza ki pukumuni ya Papitex ki ko sala. Yango nde mutu to sala ki melo kwa ezali pe benda simbanga. Donc ye ko sala ki bungi ki nanga zumu panzi o ya zumu panzi ale biso to kota susu na bes. Comprendre les acquis bon donc tout bien quand pukumuni pour l'album il y a qu'on des camps pukumuni mais tu as faire pas mal de concerts au livrer ba concert ou participer ba concert tout ça là qui to beta qui va concert rebelle to beta qui neti na 2000 ans tant wabi mokile ko kufa na 2000 ans mo waka mokile kufa so za na spectacle to na barumbu. Le conseil les premiers décembre non janvier hein ouais mais entrée 2000 ans na mukile ko kufa na yo que ça c'est yo moko consciemment tu te disais quoi rien du tout na ba que mukile kufa na jamais nzamba ko bo mukile bongo na pa nande voilà nzamba bo mukile luyenge bende peut-être peu moralement ça qui affaibli yo ka no dina ke bina makinu boye yes mukile so tozaki 11 danseuses na 2000 ans o basenga ki bis encore c'était moi. OK. Empire bakuba donc nazaki ko bina makasi ozanga été tala munene mais na temi na produit mo sepeli vraiment ouais donc expertisme est trop ezalaki et directement du coup au bini pas Pécalé pourquoi pas aux aki na pour ça la continuité à danse aucun dépend dans orchestre mususu maison mère BCBG Boisé quoi des part et d'autres aurait pour ça pourquoi pour ça la continuité au tika kimbala moko to kinde pe kokota quelque part bon na kindaki pe quelque part na kei pa mama chala mwana OK na kei kuna pe na bini mwana ndambu bon natali kaka tellement ozobina comédie zobima na nzoto comédie ko na danse et sengi kaka en tout cas fona zonga na comédie voilà comprendre c'est comédie ils ont réclamé yo ils ont réclamé ngai voilà donc réclamation ça limite trop malgré la danse aux ko exécution mais au comme bimisa comédie na katia danse voilà et c'est ngai ka vraiment en tout cas fona lukaka place au kinde mais tu es adapté en fait bon ils ont la même lignée hein Empire Bakuba Mama Chalamwana bosaka na loketo non tozaka na loketo na makolo au moins déjà école les a de minzoto voilà donc minzoto ndi mutu apesi biso ba orchestre nyonso ba 4 temps na ba betaka na ba orchestre nyonso ba beta rythme minzoto wela pour bangonde ba base ya musique donc minzoto wela na Congo awa ezali avant ina
avant ina c'était minzoto. Vous comprenez? Donc minzoto déjà et puis ce qui ba tout ba branche nous surtout ba ko sala makamba bien. De à partir minzoto partout so bina minzoto c'est quand so kindo bina bi traka na minzoto ba bina kanyeto bina kukudiata ba bina lubelu de ba bina aïe donc ba danse on a déjà so bien on a na minzoto partout au kindi aux excellents. Voilà. Il est adapté avec maman, maman Tchalamouana. Et c'était bien. Écoute, on a maman. Maman Tchalamouana pas en minzoto. Vous avez quand maman Tchalamouana na minzoto. Avant Bino ezaki deuxième promotion. Première promotion ba maman Tchalamouana ba leken na minzoto. Apa maman Tchalamouana o pas aki mo influent pa leken na minzoto. Oui, ba vonga donc ba boziana na minzoto. Shiro voilà. Donc en fait minzoto ezaki lokola département moko boye donc fondation moko ya bato belé hein. Avant ina donc muta utina minzoto ataki na ina te ade ya mettre ko pesa cours na ina voilà OK mais comme dit na mama Tchalamouana tiki no lisus parce que comédie zo réclamer yo oui comédie vraiment eza o ezalaki yango nde o fallait na leka na ba branche soignant surtout pour comprendre art eza nini mais base nanga ezaki comédie yango moni et réclamer ngai bundu singa titi non nakina pas venga de danga Dieu moto mo prêtre moi na timelo mwengi donc je lié bo sanga mbeli ba beta likofite tu te retrouves pas le venga dia chance peut souvenir Dieu c'est quoi un orchestre hein tant avec un orchestre na théâtre mais t'as le côté pas venga dia je me pose des questions parce que il y a une fois na hôtel ko yamba grand yaya deux années na Kinshasa wa abetelenga bazaki moi trio yé maître pai venga dia na mbali osombo yo yaki natani non on a continué na 2000 yo yaki natani déjà kabwani OK on a déjà tant messi ba kabwani nde ngana yeko kota ipanga dia de trio na bangwana ba utena ona minzoto ba ina mpo ba mpe baza bana minzoto bango misatu donc ngadia dia baza formé na minzoto donc mbali osombo ngwao bango nyonso bauta na minzoto OK badanga bango ni ba remplacer ki bango OK mais pourquoi choix no sala ka okende pas ngadia dia bon choix nanga senga ngina ki panga dia mutu na menga papa mosilu mutu menga s'intéresser na poto kutana na cop mo ya cop poto OK fait to beta masolo mo to kende poto ye pesa kina cop wana atali niveau ya travail na sala kuna abi epela on a goûté epela te on a ba menga mamelo Hollande abi mamelo en tout cas faut badocha kitambala trop basirango donc il y a autre qui balok c'est arrêté balok c'est arrêté qui te saute kutana na nzela en tout cas o lobananga bonjour ma sœur ouais on a pena bonjour ma sœur bandeko boboto bandeko nzambe azala na bino shengwe ala kimia nzambe ezala na bato nyonso banda na Yesu kimia eza te voilà donc après komi nenge choix na yo ni na toloba papa ni na memaki yo papa moselu amemi ngai pe kuna na ki en tout cas ça ne va pas bazaki na maman na bango pas à jouer dans la tonalité tant kanga na ye vie pression vie ngadio saoki accent ayoki pression abi voilà mutu na zawo lukaye parce que a perdaki vie mbalo sombo a quitté pression mbalo sombo ngasko na ina OK en fait yo nem toki ko remplacer mbali dio ya mbali sombo na ngadia voilà donc yo mto remplacer ngam na kina ngoli sus donc maman fille on tanga moi moi che poids akimi na bi vous avez tout malanga tena longo mais en toi seul ou recevoir comment il y a jouer na venga dia parce que il y a ça quand même pilier il y a ça fort il se côté na force wana comment est-ce qu'on affronte qui force wana en tout cas na affronta yango facilement ye moko d'ailleurs azo babi bino tunde besoin mouvement awa o azali mona chic ne surtout tanga ne école mona minzo to wela ye mo azo seconde ya bon voilà ye ngave sina ye
Habite où école mon aïe. Donc azana biloko moko ya pression. Na kuti film ya Karashika. Ezaki na 22e épisode. L'air wenga zaki nanga danseuse, na zaki nanga otala pe ba théâtre te. Na ina kuti pièce na 22e épisode, ba pièce nga rôle maman cuisse de poulet. Modèle na joie. Batunes ba joie ni bande ba bossa na maki. Ba bungaki. OK. Ba bungaki donc ngamo na ina zu place na zu pièce na 22e épisode ti to kina on shit. Donc ezaki danger. Maman revinga de sabandi ko s'intéresser nanga, ce qui ezaki voyage mo ya li fait pelaz na kati. Bazana ba rigolo à l'époque c'était ba rigolo pour les comme bagag ba rigolo mon a vinga josi pauvre et sans souci que son âme repose en paix au monde mbata cela au monde vieux siatoul au monde na epela pour epela zo remplacer rôle Mbalio Sombo donc na fronta ki mbala moko ba grand pour na eloko nazaki nango. Voilà, mais à l'époque déjà, moi, qui bombanda wane comment qui parce que Mbalio Sombo bazaki na mettre pas bino botikali koto yo ba pêche sur rôle monene ou maman Mbalio Sombo bande ko jouer yo remplacer Fox wana et na musika. Obando mona bangonde ni Mbalio Sombo na mettre pas. Na zaki komona bango te pour makamna bango teninga te. Ki bombana na bango teninga ngana ina ngana musananga. So na baki na kota ba makamna bango ngana tika na ranking mongo boiti lelo na vie. OK, le kwa na kota makamna bango te etaninga iteta mo. Est-ce que yo so zamba pour na mutu ngafuna ina mutu wana? Ah mais non. Parce qu'on a pomme na yo fona so na yo il faut Toto zani na concert à Minzoto. Pour biso moto chitana so na Minzoto Nokwa Minzoto. Nokwa Minzoto ezala non ka jour susu yo talako. Mona kitana nga wana na kina nga concert na yo kipe ba bwaki ngai na matipe na sekisi batu so pe ba che sebe na koti na bini na nga na zongi na nga palin. Toto zana ide ma wana Minzoto wila na Mbalio Sombo. Voilà. Donc ambiance wana ya Kibombanda Italie yote. Italie ngai tengai. Mais quand même vous avez na connaissance na yango ke bato bazaki bakababwenu. Nazaki na connaissance na ngote. Na ba ke Mbalio Sombo po bazala ko yena bango. Peut-être na télévision vous avez komona ke bazana ranking mais na musala so esengi babeta mzunzi en tout cas baoya. Baoya po ngade za déplacer ate ngade so vendre na siège tout le monde de boya chez. Il y a mon prêtre à Bouja, d'ailleurs, soit avant le siège, ce copéli, vous venez chez lui. Après, vous allez ensemble. Il y a Zaki Bongo. Donc, il y a côté sous ces pangadés, dans le côté sous orchestre. Côté sous danseuse, côté no bêta comédie, côté no bêta danse. Mbamoko vandi po, côté on y a son balai nanda kumoko. Au lit on a petit. Vinga de sa tali siko pression na danse, tali pression na comédie abi mais moi no so na ko zangete. Nazo so na scène total nga banda bomo na ngalo kwa Eva Lavala. Oui. Voilà. Eva Lavala. Mais déjà vinga Dios na Eva Lavala. Oyo kute nani? Okute mama Eva Lavala to. Tena kute mama Eva Lavala sakepoto. Ah OK. Donc maman Eva Lavala kepoto. Kepoto. Ngana kote na 2000 kaka. OK. Na sali 10 ans dans mouvement après na sali Golden. mais vous avez quand même eu le temps de la pète à moi mon kena maman Eva Lavala. Bon maman Eva Lavala tous na ba lien. Azali penza ndeko nanga. Eva Lavala Valentina ramtetela. OK. Donc ba lien mo meme na nga ba tetela. Aza penza ndeko nanga. Aza penza ndeko nanga. Kasi on habite. Donc papa nanga na papa na baza bana mboka moko bana ekolo moko bana famille moko. Papa Eva Lavala na papa nangai. Moi yaya Eva Lavala liboso ndo ya papa nangai. Déjà temps beta pe lisolo. Ouais, toujours temps beta lisolo, heureusement que kuta na poto temps ya ka to solo ka na ba chombo to solo na biso. OK, est-ce que s'il faut dire un mot na maman Eva Lavala ninga otala biso, pas la pe Bio News télévision. Oko ibseni. Maman Eva Lavala osona lingo to heka mamu chichi. Deko lo ngeno da côté qui était chaud te kola net ko skamba pa olimu. Le Sakale Sambi. Voilà. Mais ni comment qui après venga diada a kendaki na ye a kendaki ya? Kendaki na ye. Et ni komela bino alors. Yo ko kabona na moto mon prêtre. Ezaki que départ na ye to na zanan awa ni yo kabona na ye. Non, azalaki pena akei ya ye na epe. To yambie pe ultimi kila ye to yambie vinga de sa miminga na makolo andima ta yakutana na mouvement miminga non et puis là il faut be careful il faut be careful en tout cas na landi na poto yo na vidéo le bo pesa makambo na jani na po na banzonzinger en tout cas chic choc ezaki premier pour ezaki na bacteur ya makasi en tout cas c'est pe là qui
ke ya silika po nini bino na tiki bino boko tisi banzonzi ngebe non azaki ya ko sepela bien en tout cas ba fruit monani. Et donc to pesa ki makamu na banzonzi do biso nizaki banzonzi ngerso tali na ba groupe to zaki ko wita to kuta na banzonzi na chic to zaki ndebele. OK. To ke déjà ba 5 7 ya groupe moko. Mais la groupe msokuta de msokuta mtu moko mais na chic choc le ngeto ke ba 7 8. OK. Donc tout ça venait belé dans une pression et on monde banzonzi pesa au vanda. Donc parce que vous mesana dia na jemoko déjà vous s'habituer na so boke bopesi mbala. To pesi mbamoko ya biso za penati kotaki. To ça to yamba ya sepeli ya miminga to mina na epe to solo la tout ça qui vient très bien. Bon ya ki koma kaka premier mbaso na belaki liboso na saki na ndaku na passe na ngambasu dans na tournage to tourner na kitambo magasin. Le président qui est ngana zoki naza na pota na lokolo moina ya tournage ezate atindi ya pinzao ya kotala amoni pe que non et puis là azana na lokolo na passe président dit non c'est comme ça il faut aya atika lokolo na ndaku à tournage ngazi comment na kwenda kidia ba oh ouais moto bo mettre bitika lokolo oza en pota ya kabongo yo ya kabongo na kwenda kidia ba en tout cas na mona ki ndé na wa ko zongisa su malobate na bina vana antipote ici là na va na ngapelo kwa ye azalaka remplacer ka facile na scène donc regardez dia absence ya mutu na scène is raté donc soko zate comment nous pas citer et puis bato bato point nous zate rien donc modèle ko changer tableau en tout cas na image te que non fallait tourner journée. Ah donc voilà pour professionnalisme à dans ce côté na apena makasi na basubula donc beteka iloko mwa likolona ngapi na lungu na ngana vana nga tu après passe wana yeko sila na sel pe maman golden c'était comme ça ndina longwa yina ngai iye mungazaki sur le terrain. OK azana kini penza donc longwa pas moto mopette dans nos mois kokoso na likolo après directement yo sala groupe na yo. Tilelo ozaka na groupe na Tilelo nazaka na groupe nanga golden na fungo sipe chaîne nango golden bis epela donc so betika ka mona ba bloc ebeleza kuna kati donc so ba ba mona ba film ba bloc nyonso donc ba ya na kati golden BTV donc golden BTV epela wa bo mona mama epela na ba œuvre nyonso donc bo s'abonner pe kuna pa mama epela et de ozo kinango ndenge ni nebite ozo maintenir position qui est pile na katia golden to d'après toi Monique non peut-être peu moi baisser ça non baisser ça par rapport ya ni na uta na maladie. OK donc par rapport ya moi ba maladie comment qui on est dérangé on dit ça qui na ça la golden nanga voilà mais parler un peu de la difficulté comme Elio c'est déjà à plusieurs reprises au lilo ba maladie wane comme Elio na yo moko. Tu te dis quoi? Ça va pas quelque part? Toi, ils ont un malade naturel, on peut dire. Malade naturel, quand on a. Bon, ndenge na yebela kango tellement na kinaka na bonne zami. Maman ipela na zonga place wana. D'après yo moko mbaso eza nini? D'après ngai moko. Na ningo comprendre yango. Nani na comprendre on a vu que mbasu eza malade moko sorcellerie. Eza malade lokola malaria lokola mutu passe eza bongo. D'ailleurs malaria ya ka papa wangungi. OK. On comprend hein? Malaria. Typhoïde des ya par rapport à salité. Mbasu zo ya par rapport à bato ki ko somba yango na kina mbongo aya bois kil moninga jalousie. C'était mama B. Ya malade mo satanique. Eza quoi sida ke non bato basali misana bango ba se partager sida non. Eza penda ke mutaki na wenze asombi yango na mbongo aya bois kil yo. Mbasu eza malade moko satanique mte ya mabe. En tout cas ça nzambe te ça c'est qu'on est déplorable pour na bato basala baninga bongo mawa trop tant aux sala bongo aux soit le côté peut-être tant yo sali bongo sali ce fort que maman peut la kutana maman Olivier Lembe Kabila mère des opprimés comme sous makamu susu donc na ko comprendre que non parfois malheur pesera bien non faut comprendre que parfois malheur est bon fallait mbaswane ya il fallait que mutona ke bois kilanga mbaswana pour na kutana maman Olivier
Donc il fallait pas que ça la bongo pour le reboyer salama. En tout cas peut-être ça peut Comme ça nzambe na ba. Comme ça nzambe. Yango moni tango ba malade wana comme la ranga à chaque fois na kenda ni kota c'est pas nganga na luka ko yeba pété qui a fait ça. Mais tu quand ba internet mame pela atangi kombo mutu achelege mbaso. Mame eza yo tangaro ba kombo. Na yebi kombo na otanga te bato ba internet wana ilo esala bango peut-être ma éviter. Et le ça là bango na yebaraté ba ozo ba titre moko boya bouleversement a tiango po bat batala peut-être monta otala bon lo bani na benga ka mukolo lo kanga bisi loko sali na sepe na ngote pourquoi woko sa poani ton ton na kati muni kombote bon ngana yebi kombo mutu na otanga na otanga na tanga kombo no na ko se makambo donc ça passe il faut ba sala makambo ça vrai réel comprendre hein? Voilà. Donc biso to kenana ko na bonzambe pour prophète Konde Paul Dominique ça biso c'est déjà 3 reprises des 3 reprises et puis na 3 reprises on surtout na balila ngaka na kufi c'est quoi bimakaka et puis la kufi et quoi bimapene ba bat pe ba plein bazotala ke et puis la kufi OK azana est vivante ndenge nzambe azotambwisa ngai tozaka na se mawa na ye na se loboko na ye po saye maître quoi parce que tu peux balobi le monde de théâtre monde mabe balingana raté est-ce que tu te retrouves dans le monde de théâtre na maladie autour tu sais pas base na bon batu balingana raté partout batu balingana raté ça ka monde na bino parce que c'est un peu na mona vidéo moko ya ndeko na biso Pomba akomi liboma meza nango comédie moko boye mais il y a un frère aye aju micro na ye nzambe aol ba pe nzambe pour nini ba comédie vraiment boko lingana te ezo salir bino ayebite na terme wana bon tellement fanatique na so balinga biso mingi bazana souci na biso yango bakota kamala na likambo oyo awo mona ninga ko loba te comprendre balinga biso ba fanatique balinga biso vraiment pour tout se penser bango mais eza motema mabeza partout yango prophète Konde ali biso évangile ya bolingo alobi soki yo moto komi kolinga nyama ozoko kosala nyama mabete c'est que olingo sa moninga na mabete soki yo moto ozosala nyama mabe pour ça ndeko no mabe c'est facile donc to banana kolinga ba nyama bongo sima to bato ni bolingo ni to kopesa na biso bandeko donc motema mabeza partout na matière nyonso donc banda kolinga nyama veut dire que kolia nyama te c'est ça non olia poani ton bomba bi tout ce qui respire l'éternel o nyonso za na pe mukumi sanzambe ton nyozo boma nyama ozo misa pe meza na kata nyama obo maiti mais tu n'es pas belle salara sacrifice moko ya nyama c'était pas le cas na habité maman et pela belle salara sacrifice nyama abomaka pe nyama atumbi yango solo malasi mati likolo c'est pesa nzambe na oya tumbaki ba fruit ni ne c'est pesa nzambe si oya tumbaki ba fruit c'est pour cela mais oui mais pela c'est à vérifier parce que ezali kaine mutatumbaki ba tumbaki nyama Abel atumbaki ba fruit. Ah bon? Yango fruit o ekendaki solo kitoko ezaki Abel nde Caïn akota motema mabe abomi Abel. Ndo moni ba pesa punition atikala libela. Obika existaka. Azaka mutu. Et c'est pas l'histoire. Aka mutu vivant. Donc nzamba tika etile lopo na mona ke bolingo nzambe za. Abi mutu osimba Caïn okufa donc mabe. De Caïn zalaka. Avivana biso tina siècle na biso. Donc ba manzambe totika otena ngote totika osana o mélange tokotaka bolingo oyebi tongo no asaki masuwa oyeke batu nyoso baboya ina bango oyeke batu nyoso bakufana bango bana bakotaki banyama siko banyama makasi bakote kuna ko ba lion bazaki na kati na banyoko oyeke basala na mabete est-ce que kokota na kati masuwa noé na banyama bongo po bima et puis ezali na bato ba olesa bango na kati. Est-ce que vous imaginez que vous avez déjà place où vous comprenez que vous avez mokili na biso nyos toza bolingo toza bomoko. Donc avant ça la biso abana ina ko sa ba créer wana a créer na biso ba nyama wana ou baza ba frère na biso ba grand frère na biso biso nete opesa ngo ba kombo. Vous comprenez? De bango ba exista ki déjà. Obi tant adana Eve ba saki le sum. Obi ba lia ba bombo mate ba boma nyama. Ah bon? Omona te ba zipaka pour ça ilamba ya nyama. Po bazana bilamba te ba zipani. Pour son nyama kanyama oba boma kiti mais au contexte meminga musika non nazo me mona bolingo tata ezo lakisa ke photos zonga bisonso na bolingo ti to kanisa ka ke mbumoyo adana F balia ke eza mbumate eza ne baboma ki nyama c'est ça baboma ki nyama babinisi pema na kati ya nyama bali nyama comprendre yango moni poso nango ba mizipaki ba ko comprendre tokomi ba bolumbu
Pour nous masala qui déjà nous surtout aiba que non ego sala boye za pona boye za pona tina boye. A mobala zaki yemo autant longtemps et bien na kati ya mokili azaki na moi cité. Nzamba mona ki sengila sa ile moi si. Dans celle qui moi sont les animaux donc ils sont normal. Et la matière. Ah matière cité. Qu'on vend mingi koyoka mingi prophète comme Paul Dominique. Pour y être à biso dans la Bible était. Asola ka bwinde non so ya pesa Dégage. Ay azubima ezobima kati na puis ozoyo ko. Dans l'abondance du cœur la bouche parle. Lobby abimisi. Azaka ni papier a commis ote ni Bible mo asimbi te ba verset zali bat ba otanga mais c'est comme na tourner a lo no ndinga no so nayo. Donc ozo ya kati na inda zo lakisa biso enseignement moko nzamba zo senga to e kwa yango wana. Azote biso te ko prospérité aote biso te ko chasser les démons ceux qui kaka côté si bolingo démons mo ko patambango démons vanda ceux biso mbeto lingani na sembo pe na kimia démons yate ayo sani démons yate de bolingo wana kaka oyo na kati ya masuwa nowe ceux qui biso lelo to komisi yango na kati ya banyama to komi ko linganya obi na kala banyama bazaki ko yede biso oyebi lelo yo ezana ba mindele mususu basalaka na bambwa atindi pe mbwa kei ayepe na biloko pona olakisa ke bolingo nyama pa azo ede mutu mais ceux qui to koti ko boma bango ba ko kima pembe na biso donc pour mona ke non ozo boma so azo lela zo kima pa katamba o ko kwea pe bozoki po kangaka soso donc soso zo kima liwa ozo comprendre to ninga ko bomai nazo regretter mikolo ba fête ndeni ni bandeko nanga ba olesa bango ba bilialia na ba soso mikebe ba bango ba formal mu pepe ba fuli yango munene ale ba bua kili bino na wenze bino ko leli ko lia titolière en tabana na kapela kuna to eto tombi poisson na shaba usaka mabi makasi usaka mabi makasi botika ko lia botika ko lia pe ba biloko na to lia ezo pesa yeba que ça sucre. Vous comprenez, hein? Et c'est secret. Donc, en tout cas, bana poto so boye, en tout cas, beaucoup na olé no banta bana te, bangombe bana te, bangulu bana te na kapela. On les a babilo comme donc bolia bande ko na bino sans le savoir. Vraiment. Voilà. Mais maman pela, il a dit ou retenir comme leçon par rapport à maladie ils ont eu 3 fois mais ozo kufate au talina vie au talina ici il faut qu'on puisse conseiller en tant qu'il meurt. Na bana na bayaya na baleki bande kwa basi pe ya mibali okobisa biso nini leçon nini tirer pour pesa biso conseil mo par rapport ya maladie comme il y a 3 fois parce que ezaki un peu au monenga na yaki 2 fois malgré na yaki donc il y a 10 jours d'hôpital donc na yaki le là 9 jours donc na ligela itana docteur wa bande au traité na roya hotel là kabweko c'est le fait quoi kosi kosi mais ezaki na souci comment on a mbetu nazaki na matete to fandi na tel niveau oyisinga osimbanga na simbi oboti zo bima na yo ofanda na kiti to banda ko seka na biso mais yo banda ko seka na c'est ambiance pour na nini mais c'est que autre banda ko yo kana motema mo na meki non muta yo kapasi to tsikite to ke na première limité le loto monyo na ndako. Ça fait vraiment un plaisir de te revoir encore en vie, en bonne santé, en équilibre, voilà. Et biso to lobite tout ça là, surprise to so na mama puis la leçon ni no tirer pe conseil no ko pesa biso. Ouais, conseil na ko pesa ezaki to lingana, to za pena bulingwa solo. To tika ko sana na mabe. Ezana na litomba te. Nzoto oyo kufa. Ata so yo bomi yango te. Na dele nzamba selango e kufa. Atanga mo na forcer na kanyango na comme son mire. Taka miro tongi suka bukana c'est que oyo nzamba saki yango na mabele ya pamba eza nango ne lokote ya mutu ya na kati oyo eza mutu ezali pema oyo nazo pemela eza pe yo to ko simba ngo to ko zongo te peza ya nzambe initila ko sana mabe to lingana soki to lingani ya solo to lingana na munoko te to lingana te na présence to lingana ya kati ya bolingo solo muka pena souci moninga na yo ndenge na mona pena ke non naza na mbeta hôpital na santé ki non je suis aimé na libanda ya mboka na ba pelo ekotaki ba aide oyaki ça se comprend que y a bateau balinga mama epela ils ont bateau mususu bazo sala lo prière na téléphone en tout cas naza ki so ba sa prière nga ba char de poulet ebima. Et la kisa kinga pe grandeur Yesu ya Nzambe komona kete Nzambe asa malamu pour ceux qui Nzambe te en tout cas mobulu
Merci. soki nzambe te mobulu donc tozala pena o conseil nga na kopesa ya makasi ezaka bolingo même nzambe moko eloko areklamaki alobaki kaka l'amour oya kolinga moninga akosa moninga mabe te. Ça fait plaisir vraiment ya koyoka Mama Epela comment elle s'expliquer par rapport à autre vie et ça les biso très 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 bien. Mais Mama Epela yoza natif ya ngabo kuna to botama quelque part ya. Non nga botama na ngabo. OK. Babandeli ko former ngai na Kingabwa. Il parle par na chai. Na chai ya Kingabwa vini chai 43. Na botameli wana, uti mama yemo bazungu na ngawana. Na botameli le 20 juillet. OK. Na kazo botama na kata kokombe. Na botama na kata kote na botami après ba yekini na ngai. Ba yekini na ngai dona pena mwana Kingabwa ngwana na lobaka na ba ressortissant nyo so ya Kingabwa en tout cas bazaka fier na star na bango Mama Epela isala ka biso bien Adela Musengi Nibokas MKD baza vraiment nombreux ba ressortissant ya Kingabwa bazala bien. Adela Musengi Adela Musengi donc vina ngai famille na yemo bimba ba kuna mo sina bana mais baza vraiment na kata bana Kingabwa MKD Nibokas ba tuna biso ya Kingabwa donc vina ngai 007 boss donc ça la bien. Merci beaucoup. Mais Mama Epela na ebite lelo me kota na kata makambo ngo usepela nango linga ngo mingi okoisa biso ke lelo avantage za na makambo ngo avantage za makasi na makambo likambo nyonso soki avantage za te fokotika et puis na makambo nyonso avantage za na désavantage comprendre ba désavantage za kama malade mais ba avantage za pour na Kingabwa na zo pe moi terrain place dans autre chape mutu place to bandela ki makambo na biso à la mwamba voilà comprendre on is ba avantage mutu ko bomba on te tant nzamba ozu na kati ya musala na yo ya kop mususu te non plus nazwi avantage ya kokutana na chef de l'état nazwi chance ya kolia mesa moko na mama Olive Lembi Kabila mama des opprimés banana 2011 na liane de mesa moko na Bukavu na matana ya avion moko eza avantage ya kozala artiste eza avantage o nazwa ya kozala monde mobimba bayebanga eza mama na avantage bato bele baza bazoluka bayeba bango na monde kwa Mama Epela. Mama Epela tant na bela mbasu na yabaka ba prier baselenga prier à partir à Rome na sango partir à Rome a bengi numéro tellement ba ayeki nazaki mobateli na kati ya église catholique 5 zito lokwa papa zaki na kati ya église mama zaki na kati ya église adon selongo ki banana église tina Rome pa bondela pona Mama Epela sango abenganga donc esalanga esenga makasi na kati ya Rome na bi pena oui je suis reconnu voilà tina Rome oui mboka papa na mboka papa esalanga fier donc pour nga na mona avantage bon na ko khatango te donc on azaka starter na ko manga bloc au niveau naté. Mais si le monde était à refaire vous préférez toujours na star non j'aime vraiment être star. Et si ta fille aujourd'hui ça se présente Kalobik maman na sala théâtre trop permettre je dois l'appuyer le pousser même d'aller plus loin. Oui être star c'est bon donc star aza fier star aza kisi oyo bat basomba ngo moins cher star azolongola bato ba malade belé vous comprendre cause star is a fier donc ngai en tout cas na lobaka bana na nganyo surtout bakoma na bango ba star isanga bien puis moi na soza star au fond moi comprendre monde le monde est tambola na star pour moi il y a un star monde des stars. Voilà, vous nous parlez trop de bandes, est-ce qu'on peut toucher un peu de votre vie privée? Moi, qui est-ce que vous expliquez biso? Oui, biso des choses natifs à Kingabwa limité oui c'est biso pe na début limité ni mtu ya Paris bandal ya lango parité aurait confirmé biso le sous donc bandal c'est stress. Voilà. Comment est-ce que solo mon papa maman j'ai papa déjà à Tikabiso c'est ça? Maman Batikabiso papa Tikibiso papa Ignacio Nomanga pema bapema na kimia mama Donda Suzanne Wanga baboti ya Uchichi ba Uchichi Sambo babotami na famille à 9 enfants. OK. Ouais ngana za 6e na bosanité oui yumto yeba wakarope moi suko boya ubabe tena moi suka tena sima na ngai na 3 petits. OK. Ouais na 3 petits na 9 on a donc ngana 6. OK. Voilà. Donc tozali
naza na Angelou Jacquim omonaka ye mpe mingi ntango ayaka voilà Angelou Jacquim moko kaka wana watelemi na tosimbi na maboko tozozela misusu baya vraiment préféraka ozala na fille no moko wana olingi to ezaka atan ezaka atan eza mpe makambo nzambe mabongisa nzambe nyonso eleka nango so tokobakisa kaka po fo tobakisa fo tosala royaume mpe royaume mochichi quoi royaume mochichi mama epela marié mama epela non marié mais toujours s'attendre to marié to bala bientôt là toujours bala na vous pensez quand même au mariage c'est ça oui je pense au mariage neti mikolo na komoni la pena na bala vraiment mais si ça se présente aujourd'hui il faut bala physiquement ou jara mobali ni jara mobali oyo na kolinga eza mobali oyo nzamba kopesa onga mona olinga te oyo nzamba kopesa oyo kozala na ba critère ya bonzambe oyo kozala na ligne ya nzambe oyo azotama na kobanga nzambe c'est tout azala mulai na olinga ye azala mukuse na olinga ye azala mpiaka na olinga ye azala na lar na olinga ye donc critère nyonso to mobali azali oyo akose présenter ay tokobalana oyo nyonso etikali ya nsima après même ça ali violent akoma beau pembena po azwa bio akoma beau po azwa bio ata mpiaka akoma boss pour bio na bio pour tokesa na biso bilanga tozanga mbongo te totonga na biso donc partout tobeta tozwa mon moral na papa même moral voilà. Merci beaucoup pour votre gentillesse malgré votre temps ongaku kende mais quand même on peut si biso chance wana to solana na ko kanga kango pe trop boité so kanga déjà trop dans des années au kanga pena trop blessé tu m'as mangé les temps je t'ai mangé les temps ouais tu m'as mangé les temps donc souci quoi Didier Tobole pays azawa moko na nga tozalaka na à chaque fois to se partage kana ba temps plein voilà oui to pesa na ba idée on sait jamais lobi na biso nzambe soka bon ici ils alaka toujours bien voilà yepé aza acteur ajouaka représenter danga na Congo oyo danga lelo azate donc ye mutatikali soka se maquillé wana en tout cas au bosana ye. Voilà. Donc, on va prendre le temps aussi de parler. Les mondes on a eu une connaissance trop hein. Représentant ya papa danga toke kuna to suis jogo moko ya papa. Papa ya kala. La beta na vimana. Papa longange ya cha 100 bi ko kaka bazao 100 ko ka 100 bi na imana yimta ko sabi wana. Voilà. Mais maman epela nyonso comme situation no stoyebi en toi seul. Tu te reproches de quoi? Bon, nangai moko naza ko reprocher na eloko te puisque naza innocente na yebité peut-être oubli quoi mais naza ko se reprocher na eloko te ya danger ya mabe mais nazo senga kaka nzambe abatela bato nyonso. Moni tant tozo senga na nzambe debi nzamba okokisa ma nzambe za na bato nyonso to bato ba vivre ngolu ya nzambe po eloko leki bomo ya seko ezate o tu et le canon c'est la vanité des vanités ce qui peut la kufi are kufate hein comprendre arrêter kala bato musu ba continuer ko salango o c'est important ezaka que l'amour du Christ l'amour de Dieu eza tout le monde tout se partager très bien tout vendre vraiment na connaissance à bientôt itika koina na to lingana. Voilà, naza ko penser toujours dans Zambé pour namoni nanga nil pareil loka ko simba ba bisinga il y a des choses soko ko moni okokana na art ngote tika nayo so moni okokana art simba kisi makasi faut simba kisi mo makasi ole ka vie dingwe ou simba kisi mo makasi ole ka mo na okoko simba kisi te donc soko okoko simba kisi te faut simba Christ faut za la pena Christ yango moni totiki vite wa moko nzambe donc tous la kati ya bonzambe po donc osimba kiste kisi eleka mais Christ olekate comprendre kisi mutakisa okufa mais Christ okufa te na préférer na kufa en Christ pour lobina za na bo moya seko et puis na mona lisusu loboko atata na oningate na kufa na kisi pona ke mona vie maseki comprendre hein donc kolinga ngote wana moni merci ebele na ba fanatique na ngo balinga ngai ya dit j'écoute biko bao balinga ngai neti ser nanga moko oyo nzamba zo sunga mikolo yo Fifi Misi Yolo Fifi Misi Yolo na mwana e star Fifi star
100% star. Stone 100% star. Donc Fifi Misiolo. Merci Belé na Marie Ono Samba. Marie Ono Samba. Aza mutete la moko gentil. Aza na épée bio. Marie Ono Samba. Mutete la moko ya bien. Donc batino surtout balinga mama épée là. Merci à trop. To kanga mananzambe po to za bon moyen seko. Elo mususu ezate ona we ko pesa bino comme conseil. Soko za na Bible na on. Bango babenga ngo munduki nga na bieza munduki te eza bile fokolia kango trop. Po munduki ebomaka Bible ebomaka te. Bible epesa ne bomo epesa divine. Fokolia kango trop. Kokota spiritualité. Nzamba osunga nyose likana kimia. Merci beaucoup Tasbi Mawete. Merci Tasbi Mawete pour la surprise. Tension Mataki Mère et Kitty. Merci d'être là scotché. Maman et puis là, devant nous avons des pièces. Tout ça a des pièces. Là, c'est sa question. Ok, merci comme surprise. Non. Question non, oui, mais vous exemples. Mais c'est ça que je dois choisir. Un exemple. Je dois choisir. Il y a un exemple. Un exemple est atypique. Il y en a pour un exemple, monsieur, pardon. Non, il y a un bon problème. Oui, exemple, ma bé. Non, on voit comme moi. Comme nous, ma perdante. Non, comment tu dois te ma perdante? C'est le numéro kabaté. C'est exemple, ne peut pas ça. Non, tika na yo. Tika na yo. Pardon. On peut s'en faire et pas souka. Papa. Oui, le verre est parce que on tire ma beau pomme. Devant nous, il y a des pièces. Tout ça, des pièces. Tout ça, na verre, tu as verre. Ça, je suis mon corps. Au point de verre. Je suis un démon. Eh bien, bisous, mon corps. Au point de verre, il y a le beau à moi, c'est un beau à m'baller. Non, c'est un beau à m'baller. Ils ont cassé. Est-ce que dans le théâtre, dans la musique, ça choix? Bon. Je suis un exemple à faire. Tu as fait exemple d'abandonner exemple là aux compréhensible. En tout cas, ils a pas si pour ça la choix moko. Na pour verre pour nommer la maille. Mais musique ils allaient à l'oreille agréable à l'oreille. Voilà. Théâtre ils allaient kolongola bat ba stress ils ont bat ba malade. Si ko ngai na théâtre na musique. Pour la salle opérette. Maman, boni loboko na litama boye. Soki yo moni boye mama siliki. Yeb sanga skona tikani pour théâtre na ça les a chanté. Donc moi na tika musique ils a té. Pour théâtre nanga ils a combiné na musique. OK. Donc bangomi balé pananga baza iloko moko. Yeb ça ko na studio non? Oui bien. Signataire ou bombeli. Oui baka kina na studio. OK. Oui, bien dans le studio. Ndina lingana beta nzembo ya show me the way. Olamba diata na tango e. Moye bimi tango ya Korea he. Butu e indali bumupasi. Ndako mobimba tokolera. Eza turnanga yo ya wese. Po ese zanjela ya bomoi nanga. Yo diata yo zali mabe. Yo lingo memanga naliwa ye. Sokolambi diata. Keba nalibu mupasi yo. Sokolambi diata. Keba nango ye. Sokolambi diata. Keba nalibu mupasi yo. Sokolambi diata. Keba nango ye. Moi, Epeda, j'ai dit à tout le monde, faut pas manger les diatas. Si vous mangez les diatas, Tom et Jerry vont entrer dans vos ventres. Wow. Surtout Jerry. Quand il monte, il descend. Il monte, il descend aux toilettes. Qui va passer le premier? Moi? Toi? T'es bon, hein? Lui. C'est bizarre. Voilà ça, j'aime, mesdames et messieurs, comprenez, c'est l'ambiance. Ça se passe nulle part ailleurs, c'est ici chez Bionnews Télévision. Merci beaucoup d'être scotché, branché, motivé chez Bionnews Télévision. Et je vous invite juste pour s'abonner massivement et vous ne serez pas déçus. Oui, papa. Ok. Comment chaîne Bionnews Télévision. Bionnews Télévision, eza télé na Congo.
Bio News télévision, eza télé en Afrique. Bio News télévision, eza télé en Europe. Tout le monde est abonné, abonné, s'abonner. Tout le monde est s'abonner na bio. Eza télé na Congo. Moi c'est le koyika siko ngalinga otika funa ngana tika ka. Siko yo lo bana. Yo siko mto ponisa kinga yo pona siko na musique na théâtre. Tu veux quoi? Pour bio musique ya on a déjà tout ça. Ah, j'ai musique. Ah yo zi musique. Bio yema. Voilà, mesdames et messieurs. Et là, ça fait quand même bien. Là, je crois que vous êtes à la maison, à l'ambiance avec nous. Et je suis avec Maman Epela. Donc, ça fait quand même plaisir d'être ensemble. Et question pour nous de partager encore l'expérience de son parcours là chez Maman Epela. Oui. Tu continues, Nabiso? Tu continues, Nabiso. Donc, yo, au niveau de la musique, na théâtre, au combinant. On a combiné tous les deux à la fois. Voilà. Voilà. Et na théâtre, na TV. Hein? Na théâtre, na TV. Nyonso kasi so na ce théâtre faut les kana TV. So il est ka na il kana télé. Pardon, question na ngana kya moment ba. On a théâtre na internet. Na théâtre pour tout internet. Pour moi Maman Epela tchenga na confusion que. Non, c'est yo mo tout tchenga na confusion. Na TV na internet. C'est ça que je voulais dire. Na TV na internet. Nyonso ezali place où bat bazo landela ba information, eza visibilité. Donc ceux qui Si je parle de TV, je vois directement le TV local, l'internet, je vois le TV à l'extérieur. Nyonso tout faisal. Oui. Yo faut tout marrer. Nous sommes en moko. Non plus. Nga so na zui moko mususu wana etika la ezanga eloko osala. Pour so na zui local. Batu bazanga komona nga libanda. Moni libanda ndi batu basala biso to vivre sous kitoko makasi. Na Congo awa na kati ya capitale na biso na mboka nso ndi tovandi boye. Bokuta na batu ata 100 fois na nzela. Ah Maman Epela, mamusu pa peso bonjour. Aobanga. Musu pa bengo en face. Aobatama bengo. Maman Epela, so tali ya bare. Mais libanda te. Libanda so muta bengi yo, Marion Samba bengi. Maman Epela boni, ça va bien. Autant ozong ça va pas, on dit passe à l'agence. Vous comprenez? So na libanda ani les bika mutina biso akala bana to banana yo kaka ani so ani les bika benyo allo Maman Epela comment ça va pas passe à l'agence. Vous comprenez? Fifi Miss Yolo abengi Maman Epela ndenge nini en tout cas Fifi na okokate bozela lobby. Mutazo benga yo peut-être après soit ta conseil, après soit ta bonjour. Donc ceux qui te bito tika pe bango, bango ba na ba stress, et singa kaka Maman Epela zalana po bango pe ba seka. Ezana mutu mususu singa bi couple na bi Epela to talaka cede na so mwasi nanga siliki. Na cheka wana na raisonner kaka tableau mo salaka tango mobile na yozo ke mwana azo kende otali lobi osoko joina. Soki kana lobi loko wana ata mwasi nanga zali na kanda omona kande sili. Siko so na bina tika internet. Po mikolo toza suna CD te tango to banaka banzonzingi kala ezaka bientôt so ba CD ba cassette ba to osomba. Pour l'instant la maison Diego toteka asuste. Toteka na internet mamoko pour batala biso peut tous moi quoi. C'est ça. Donc nani loko otikate. Je suis devenu gourmand de télévision et na ndombolo na afrobeat. Ndombolo na afrobeat nyo soto epo ndombolo ya dance na biso afrobeat eza dance na bango. Alors tant que pas na bango to za na besoin to bi na afrobeat donc faut to za na tous les. Je prends tout. Oui. Moko aussi maye ko kanga te. So tenga bien na forme mama passa. OK. Na yango na ozo toujours de. Merci beaucoup. mais vous Epela alinga mingi mwamba. Oui, nalingaka nguba, obi nguba eza na protéine makasi na nzoto na biso. Na makamba ko lia penza Maman Epela linga mingi. OK. Po nguba na nzoto epesa force na mikuwa. Comprendre so tuni bana oyo ba ndeko batanga na ba campus na tango galère iloko yakka lokwa nguba na biscuit exacté. OK. Ce qui yango yé et c'est fika ka izo anestomac tango mina mai oki bio. Comprendre? Donc nguba eza bien na nzoto na biso bato. Donc muto alia kanguba te na conseil alia kanguba. Eza bien. Moni nguba na mbale yo yanto sango miliki. Voilà. Tozuka nguba. To sali yango miliki. Na tio na verre meli.
nga namoni totika mambo kolamba bafufu bani tokende na mwa babilo mwa mike po ba comment je suis. Voilà, merci beaucoup. Question nanga suka pour to kabwana biso modèle nawe za kanani. Modèle nanga ni Na théâtre. Modèle nanga ba idole. Yesa modèle nanga. Modèle nanga pene zaka je nangai azana poto. OK. Vinanga Mangobo. Voilà. Mangobo. Modèle nanga Mangobo, Suzy nanga ezaka Mbale Sombo, capacité ezalaka Mama Bipendu, Mama Linga, Mama Chako. Voilà. Mais modèle ils Mangobo. Vous gardez toujours de bonnes relations avec Tangi ba Mama Mbale Sombo, ba Mama Linga. Relation faisait bien pour tout vivre longtemps. OK. En tout cas, maman elle a sans rancune, sans microbes. Zaka sans microbes, sans rancune. Il y a eu une cause de rancune par rapport à quoi? Bango baza badil, baza bayaya et palanga. Surtout kutani na omemele sac. OK. Comprends? Ceux qui na son na moni azana pour ça mai na ozambo na na sombelier. Pour nga pena zo bénédiction. Batu musu ba mona ngote, abu mko mukalate, c'est la bénédiction. Voilà. Donc mutu azo komi kiti ça et pas mukolo osani au pambola. Mettons yo mona mukili boso mukolo sali grodo ozali pambolité. Voilà. C'est le risque de vie. De préférence nami kiti ça alobate leki wana zaka botosi et ça nga bien akola. Voilà. Merci beaucoup, Maman Ipela. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, merci vraiment infiniment. Merci. Votre mot de la fin pour se séparer pour aujourd'hui. Après, nous retournons aux questions. Moi, on peut procédure. Ok, merci beaucoup. Merci Didier Tobolin. Oh, il y a un peu de ici. Merci Papa Didier Tobolin, c'est gentil de votre part. Il n'est pas dans la Minzoto toujours. Ok, Minzoto. Ouais, il y a un danga, akana Minzoto. Ngai na mana chik na biso, devant na trop na obaksa toujours ba coura. OK. Yango moni nazo silaté. Voilà. Parce que nazo zwaka toujours ba bloka sikana kati. Ezo kotaka donc toujours attend qu'on répète naé en coulisses. Donc pour na silaté, faut na toujours na metteur en scène nanga. Voilà. Donc merci Didier Tobonnet, merci na ba etinyo surtout ba ko s'abonner pour na olanda émission yo. Votre humble servitrice Mama Ipela o bolinga kamingi yeyo azongi lisusu pour na kolakisa bino ke bolamu o bino bosalaki bosalenga ba prière bolanda nga na pasi. En tout cas merci nzambe abatela bino apesa bino makasi. Merci na prophète Nkonde Paul Dominique ya liloba na nzambe oyo mobali ya Mama Safala tolobi to pesa ye po yazali motei o azopesa biso malako ya malamu azokolakisa biso nzela ya tata na kimia nyonso. Merci na prophète Nkonde Paul Dominique tata na ngai molimo. Merci na Mama Olive Lembe Kabila, Mama des opprimés, Mama Nzo Mama moko ya motema malamu, Mama Maria o a remplacé Mama Maria, Mama na Yesu, Mama na Yesu, Mama na Epela. Donc vous voyez le mari et le mari. Comprendre? Marie Olive Lembe, Marie Mardelin, Sotali Joseph Mobali ya Marie Mardelin, Sotali Joseph Mobali ya Marie Olive Lembe. Donc ils ont ba signe moko boye, il faut comprendre pourquoi nzamba kokisi ba kombo et puis moi c'est monté à malamu lokola Maman Olive Lembe Kabila. En tout cas merci maman na o nyo so sali ponanga nzambe azong sela ebele ya koleka abatela atana mkola suka akanisa yo na malamu sadaki ngai omona ilongi na ye koza malamu. Merci beaucoup maman. Merci na ba nyo surtout balinga ka Mama Ipela. Merci na ba ressortissant Kingabwa. En tout cas tous ensemble na bino bo mona biloka bien o ezalaki surprise nazalaki ko yeba te fana kenanga prière il m'a mangé le temps et ça le côté mbalasima na ko boya soka yemba la sima yesu na ba surprise na. En tout cas je dois refuser parce que il faut aller à la prière avant tout. Voilà, merci beaucoup Maman Ipela. Tu as une question moko ya suka, nekatobai parmi nous il y a des pièces. Ah, vous avez sur des pièces. Ouais. Des pièces sur téléphone. Tes téléphones na banga. Parmi nous il y a des pièces encore. Tu as la chambre na cuisine. So il faut ça la choix, ça choani. Hey. Tous les deux à la fois. Il y a tout opinion dans l'ingate. Et en tout cas, il y a tout opinion. Non. Il y a na comprendre yo. Il y a tout on comprendre. Na bisa la choix. Ça la choix moko. Non. Tous zambela ngai. Mais choix oni tinda ngana tuno question na tuna yo. So sali choix moko tisiko no sande. Mais siko na chambre na olala. Mais répondre ngai kaka na posa na yebi na chambre olala na yebi na cuisine olamba parce que na zo cuisine na olamba. Na mapona moko. Na polini so mi bale ya. Na bi moko. Chambre, ok. Pour la chambre, on a beaucoup de temps. Il faut s'expliquer belé. La chambre, oh là là, la chambre m'a embellé, chambre, t'as la chambre. La chambre réalisée déjà Nino et ça là au P bonheur. Sommeil. Sommeil après.
Des rêves. Des rêves. Voilà, quand tu as sommeil, kaka. Chambre. Ah. Yango na kosekana kaka. Kosekana ça qui mais aussi nga rose apemba boloche na kata. Na chambre na ochamba bona na olamba. Bozo ochimba bona na chambre pour lamba ni. Non, lamba tout ezo senga na lia. Voilà. Donc ça fout que non si ça se présente aujourd'hui naé ou lamba la biso. Na olamba la bino. O pour mettre biso lamba la biso ni. Non, pour mettre on est à surprise to benga. Non, pour mettre na lamba la bino te non pour mettre na ça la bino marmelade de paille. Mama na ngai. Marmelade de paille. Qui mi biso la mwamba ou même biso la paille. Ma bino à la paille. À la papaye quoi. Pour tout la paille ndena ils ont la qualité fruit nango to ko liango mbuma nango to ko liango poso nango mai nango na iko traiter biso na malade ils sont riches. Okay. Donc biso toza ba agronome côté ba biloko on a to bien moi mingi et on to ka fier tant to no ça nous dire que paille ba mama ba net biso ba tete to lamba paille na pondu. So bo chetembe bo zope na nambe no paille na pondu na sale bino marmelade paille na sale bino kofti paille na bimsi 3 recettes. OK. On a cette enveloppe faut aller à casse pour biloko no sono sombo bien. Biloko na linganga na sombe na ngoni paille déjà chez nga kuna tellement je suis bio nana nzeta paille na bo. Ni si paille o ya. Non, iza ya côté là ti. Nana pondu nanga. Nana pondu je boti ko ba mbula na Kinshasa mikolo pondu e boti. Na bilanga pondu na kinga mona ngwele. Ke pona tiko te futa ba transport na diminuer coût te. Mbongo nga mona sa. On a diminué coût. Yo ko ba qualité biloko te. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, confiance chez Bionus Télévision. Maman, puis là, tout est manabicho. Pour te ceci, nabicho. Donc, voilà. Merci d'être scotché, branché chez Bionus Télévision. Tout ça qui est là, maman, puis là, tout ça, il y a des surprises. Tout gagner temps. Limbisa bicho vraiment pour merci beaucoup, je dis un grand merci à Tasbi Mawete, merci à notre sponsor officiel, là c'est FBT Misalane, merci à notre vieux, il s'appelle Bosco Massassa, Juliana Massassa et Jean-Marie Massassa. Mesdames et messieurs, si Dieu ne revient pas, bicho to kuta na ba numéro musupoto beta ba masolo et belé boza on est belé et tout rattraper on attend en retard. Joyeux anniversaire maman Lina Vinga Giskin sur la grande famille Mobimba. Joyeux anniversaire. Ouais, c'est gentil, hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Lina. Joyeux anniversaire. Elle est toujours bébé. Ouais. Elle est toujours bébé. Elle est toujours bébé. Alina Lina. Elle est toujours bébé. Ouh! Voilà, merci beaucoup, merci. Comme je le disais, si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler d'autres rubriques chez Bio News Télévision. Nadège Bidunga, merci à toi. Et je vous invite juste de s'abonner massivement. Mesdames et messieurs, Bandeko. Hein? Passivement. Matega. Massivement. Passivement. Létissivement. Négocivement, négocivement, voilà. Maman légocivement. Voilà. Mais tu vois comment on a fait bon côté maman il fait là. Faut mettre là moi tonalité ça la fait pas de tu vois comment on a fait bon côté parce que tout ça en décembre pour tu gagner bon côté il y a moi bonne fête si maman peut là aux a convalescente ils ont tellement bonne fête en tout cas il sanga bien bio. Il sanga bien bio. Oui, ça la rend bien. Ça la rend bien. La artiste que la rend sonité. Nzambe ngapi na pon matolo que la rend sonité bien. Na ko beton pe pour bitingango déjà. Donc so longo longo te tika émission ya. Et so pour fort. Mais nga na ebi lo. Na ebi sa maloso na soso bazwango na ba fin. Tinga obetela masola soso te. Il faut pondu. Ngaka pondu na ngela nga pondu na ngana tsaka madesu na loso. Yeta mbinzo poliate. Non plus. Mbinzo pesa nyama. Ni pesa nyama. Bino bosala ba nyama na bino ba farine. Voilà, tout ça là na farine. Mais mukoleza pe okola kisabiso ngo. Na kolamba yango pe bino. Soko bi oya to lamba biloko ya liloba na olamba. Mais boire na souci ya cuisse na ngombe. Po bosala yango ya farine, to liango te ya farine. Farine ezali wana eza produit o se multiplier na ba forme tout. Ce qui un bon cuisinier azali, ba oyebi so que farine ebeta spaghetti. Farine ebeta lipa, farine ekota na boudin, de farine sara mikate, farine omo ko balombe badi. OK.
Vous comprenez? Donc, farine, les alliés produits, mon gars, et facilite la biso de toi, baraté. Donc, il y en a plusieurs façades. Il y en a plusieurs. Au coton de pisse, au coton de pisse, au filtre, au long, maïna, on soit pembe, au monde, on est comme la viande. En tout cas, tant qu'il y a aux adécités. Merci beaucoup, maman. Et puis là, ben, non, tu bima, t'es. Le monde a déjà na chana sakité. T'es solo maman na TVT. Non, solo on peut bien t'es. Zayo t'es. Il y a Kaisa la pesa na. T'es biso to bata Kaisa la t'es biso to za nzambi nzambi. Si on habité. Ya Kaisa to pesa on Kaisa. Ya solo t'es. Banda tu pesa on peut nan. Au ça la biso plaisir t'es. T'es non ça plaisir. Est-ce que le micro? T'es non ça plaisir. Non mais toi pas fan non. Non pas fan en tout cas. J'aime bien tout ça ensemble avec moi. Ah ouais. Et sinon. Mais l'homme boya ninga gidanga ninga gi banene misango de. Na ndenge bandenge mingi ka baloyembo. Ninga tonalité pe robeta ngolonga ba l'homme ba sankusu. Basakusu. Bon, nandenga biloka basakusu, nandenga biloka bana basi yakini bazwa mayele. Lelo komona ye azamukiawa. Lobio komona ye aye mabundi. Njokande asha meri batia fuin pandadandan. Bana basi yakini bazwa mayele. Lelo komona ye aye mukiawa. Lobio komona ye aye mabundi. Njokande asa meri bacha fempa dododon. Les papas, les tontons ne suivez pas. Tout ça c'est un système pour vous attirer. N'allez pas trop vite. Il y a trop de risques. La maladie, la grossesse. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Il y a trop de risques, la maladie, la grossesse. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Alors c'est gentil de sa part, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc comme je disais, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler encore de d'autres rubriques. L'heure de séparation est arrivée, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'était bien là, c'était bien et ça n'est fini. C'était bien. C'était bio. C'était bien bio. C'était bien bio. Ouais. Moi j'aime tous les deux. Oui, dès le comme Dieu. Voilà, merci beaucoup. C'était bien bio. Merci messieurs dames, toké na biso cassé. Oui. Voilà, merci beaucoup. Biso toké na cassé. Bye bye, bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.